Toujours dans le même ordre d'idée, Nzanga Mobutu pays à Kitaki à l'improviste dans le ministère des Affaires foncières pour l'Andabelili. Joseph Kabila Mikolo Azakolia ligne na nenga ko sakana te pa ebisi mozitu abanda ko sanctionner positivement ou négativement selon Moussala. Yango wana lelo vice-premier ministre Nzanga Mobutu abimaki à l'improviste dans le ministère des Affaires foncières. Ministre Maj Kisimanzo Kasa Bongama déjà a fait visiter le bureau de niveau cabinet et puis a mimieti na bureau ya cadastre ya affaires foncières ya Lukunga. Yemoko Nzanga Mobutu a posé la question à Solena Batu. Kolonga balongo wana mangu bake na moamba. Mikolo yo bata cadastre belé bakolanda ba magistrat pona moyibi na lokoso ya ndenge na ndenge. Boyo Nzanga Mobutu nenga so expliquer. Ba fonctionnaire nyoso na ba responsable ba la kisibiso ba bureau ba la kisibiso ba problème PO bazanango. Donc tout ça c'est pour musala makasi on a ba problème wana et ici là. Donc tout ça pesant ba moyen pour le ministère des Affaires foncières. Tala Nzanga Mobutu a sepeli na musala na ba initiative oyo ministre azakozwa pe ayebisaki ke musala ezana ebele ya kosala. Domaine ya ba pangu ba parcelle et panzi batu na kata Kinshasa na ba tribunaux ba conflit nyonso kuna eza kuna 8 à 7 ezaka makama mapangu. Mais mikolo yo tolérance zéro pour Joseph Kabila asaleli nous aller pena solo. Ya sol.